Potango ezako mema ya mari asi akena ye misa mungolo we tala tango ebebi ye papa de baba si akendaka tango ezako leka ale moloto we asi akendaka sonzo kande ndeko oya bomaki ale moloto daka ke musicien moko chrétien muto achelaki ye poiso pona ke ale moloto akufa bandeko ba sala ki atika biso na mukilese ezaki lolingi ni zagani bazana bango na ebi bango mais au moni ko créer polémique ko créer banini nzamba lakisa kinga groupe moko boye bo bazali ko comme ça poison babi monani ennemi ya moto za ya kati ya ndako na ye ba nzamba lakisa kinga groupe moko boye ba bazaki ko comme ça poison wana bazaki bato bazaki na entourage na ye mais bandeko wana bayeba ke bazotambola na makila ya lewa de lettre na mutune parce que bible lobi ala ke la mama be oya kokokisa makomi baoza lokola Judas des problèmes za na nzamba lakisa kinga bango mais soki to lobi makambo susu e ko créer ba makambo ebele ko créer ba problème ebele eza malamu te ezaka bano ya yemo ko azalaki na bango na gospel bayembi eza bayembi bayisinga bayembi ya gospel atoni babiloko yango et détruire l'église biloko ya ba poisonnement mama oyo na ebi penate na yoki ka ba audio na eme elonga na ko yebisa babiloko yango et détruire l'église na to le citer verset mo bible zo ba la mémoire du juste est en bénédiction moni ezala babiloko mususu ba nikolo bango na endroit ya mutu. C'est comme si on crachait le colopé à Moutouana. Nous savons que Alain Moloto c'est quelqu'un qui a servi son Dieu. Non, la Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit et examinez les prophéties. Bible est en lobby que tu examines les prophéties parce que Dieu lui-même savait qu'il y a le Kouta et vous allez bélir. Et pour nous, selon l'année maman à Kossi. Bon, il y a pas un fondement biblique. Prophétie, il faut les en fondement biblique. Mais oui, mais la Bible dit quoi? Examiner. Ce qu'on ne peut pas examiner, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu reste oui et amen. Il y a des choses que Dieu a voulu à la disposition à Bissot. Et il y a aussi des choses que Dieu lui-même n'a pas voulu que à la disposition à Bissot. Prophétie à lui, il y a Alain Moloto net que secret dans le bimi que misère chrétien muto empoisonné qui il fallait pas révéler. Non, mais Nabi, ce Nzambe a révélé. La disposition na Bissot. Yo kakasté, ce Nzambe a révélé des prophéties na po ati absolu. Même les Bibles non, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Maman est dénoncée, mais ça là où écoute na carte encore de Christ Yamabe qui est poisson côté. Bon, oui, il faut dénonciation à Ezala, mais et ça la manene Boété. Non, mais son talenti na TV Boété na selon que Koyo examiner prophétie à maman ou examiner mais Koyo kango déjà. Eza lukuta to ya so. Non, il y a un fondement biblique. Ah, il y a un fondement biblique. Bon, Papa Yokake na malembe. Prophétie Oyo, ça n'a pas de fondement biblique. C'est que ça y a un oui. Oh. Mais pas Nathalie. Oui. Yo ozandeko ya musicien yo aya ko tela le molo pozo parce que moi j'honore les filles. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur votre meilleure chaîne, La Voix Céleste, Nzela Lola. Eska Bonzambe et Kitarana Loye, mon amalo apena misala Bonzambe, na Bonzambe, Lola. Ezo Futa Simana, Anto Yarolo Bakenzama Boye, Tokwaye et Wapi, bien-aimés dans le Seigneur. Merci Nabano Union, Stoba Soutena Moussalo. Et là, je vois le pasteur Fez ici à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich. Na Philo Moukoya, Motema Vivence, de Homo depuis Londres, Pena Maman Gisèle, que le Motema Papa Emmanuel à Boston. Les frères Papi Kongena, nous sommes de cœur avec vous, papa. En tout cas, frère Papi Kongena, Nzama Lola, a consolé Motema, Naope Motema, ya famille, Mobima Kongena, Iskabazola, Nabisope, Nama Sylvie Wachin, Oyo, Aoutuko Bungisa, Maman Naye. Donc, frère Papi Kongena, Ana Matanga Bungisi, belle-mère Naye, na Komoya, Mama Bambi, Kumpela. Donc, Mama Bambi,
Kumpela oyo a Tikibiso awa na Kinshasa, bien-aimé dans les seigneurs. Bonzambe na bonzambe lola ezo fota simana to ya robagenza maboto kwaye va bien-aimé bande ba benga biso de partout balanda ki ba émission tozo sala le lo bien-aimé dans les seigneurs yambi mosali yanza moko ke boyebi très bien au peke to meka ko na émission le lo suite il y a disparition il y a papa il y a mwasi il y a papa na biso Mato Samuel makamwe belé ezo loba masure liwana e bien-aimé dans les seigneurs to yambi ndeko moko o yazali collègue il y a papa Mato Samuel Tomé Kosona tout au long de cette émission rien que la vérité boyoka message oyo amemeli biso na pokwa lolo comme un peu ko éclaircir ba point moi ebelé et na pokwa il y a de l'eau bien-aimé dans les seigneurs tozali na pasteur l'apôtre Basile, ok, boyebi très bien, à qui je m'en vais dire shalom l'homme de Dieu. Shalom papa Alvin. Papa, dilo bana bande obazola na biso. Merci beaucoup. Na Pécho, merci pour l'opportunité. Puis Nzamba Pambo le réalisateur. Nzamba Pambo la pe bande kunyo so ba occasion ya Olanda biso lelo. Naza très convaincu que l'émission lelo Dieu va apporter quelque chose dans la vie d'une personne. Voilà. Ok, l'homme de Dieu, tout dans la sangwama, corps de Christ, réaction non par rapport à Oignon tout et Zolo Bama sur Liwa, il y a Maman Kapi Oazali, moi si Yamato Sama. Je crois que Koyoke, hein, aux Anakin, aux collègues Yamato, aux Anakin Penaposa Koyoka non, et pas non, ce qu'on le bandé Nictorino. Bon, na ko présenter d'abord ba condoléances. Donc wana ko ba tout se présenter ba condoléances parce que les kamso est une de connaissances que est juillet. Donc na présenter ba condoléances à la grande communauté chrétienne congolaise et puis partout dans le monde et puis na présenter encore ba condoléances na papa Matou tika na tango yo ya épreuve nzambe abattre la mutema na yo et puis na présenté pe ba condoléances na maman na famille à maman so Kapi vraiment nzambe a battre la biso mais sauf que il y a un problème c'est que moni des fois Dieu parle aussi dans quatre circonstances c'est dans des moments comme ça des fois nzambe a communiquer biso mais Bible zoloba au jour du bonheur réjouis-toi mais au jour du malheur réfléchis. Moi je crois que il faut ezala ba moment où ils permettre biso mutno so amera réfléchir. Après la vie il y a aussi la vie éternelle pour ezaroser la biso et que mutno se foyer ba nenye akoki komi bongisa. Tant vous hommes être moins cher, vous avez qui n'aimez à disparaître. Les gens qui lobby yope au disparaître. Lobby X à quoi de lobby Y, lobby cause anga, lobby cause à oanakuna. Et je sais qu'il faut tout bongama parce que les anzelana bisognos. Voilà. Réaction de cause année par rapport à ba dire au bande au bazoloba sur liwa ya moi ça Mato Samuel au Mato Ebiliwa nae troisième mois sinae et suspect bonaboye donc au cours le bandé papa par rapport à bandeko bazolo bakeliwa ya mama Kapi et la normalité nzama ko binga moanen bon côté bon Paul a lobby boy abi quand j'étais un enfant j'ai parlé comme un enfant mais quand j'ai grandi j'ai commencé aussi à parler autrement au moni et ça fait mal et ça la et ça la moi passe dans mon thème tant on déco a joué pas si on les te consoler mais toujours c'est comme si toujours encore quoi enfoncer papa moni il faut tous à reconnaître ça misala basali na kata munasi à mabele na kata mukili yango on a son Bible zoloba la mémoire du juste est en bénédiction mutumala mu tant ba kanisa il faut ba se référer à bénédiction vie est tellement la réalité vie est tellement la surprise dans oyo mutako maîtriser en côté. Alors, na katia ba surprise wana il y a beaucoup de choses mais tu constater que papa Abiso Matou Samuel basi ba za okufa. C'est que les aliwa ya mutu nzambe ne mutayebi. Eza makambo a okutana nango na parcours na ye eza ba réalité a okutana nango c'est un homme de Dieu, il a besoin de notre soutien et non azana besoin de biso le loto bando lapider encore que basi bazo kufa, il est magicien, il est occultiste, il est tout ça. Matou Samuel wana baza bato ba marqué foi na biso. Ba yembi banzembo tikali ba tube ti lelo
OK, so ozoyo kongo et pousser na prière. So ozoyo kongo et pousser au lukanzambe. So ozoyo kongo et pousser au kota kona kata profondeur. Alors je crois que des personnes comme ça, quand il a un problème, toko ozwa ngote comme si toko mo pesa satana, toko mo pesa ennemi argument. Alors quoi moi si na kufi c'est que azabienté, c'est qu'il est dans des magies, c'est que non. Moi je crois que il faut battre que loko na zamutu, il a aussi des problèmes. Il y a quatre problèmes na celle que azako perdre des bases. Dieu sait pourquoi ils ont commis les bons et je crois que tokolo bezaka to soutenir nende ko na biso na kati ya prière. Message ni ko pe ko lancer na famille ya moi si ya Mato Samuel ke bazolanda yo par rapport à une compréhension o eza kati na famille na bango ke boyo kanyeza te bazolobela pe bazobwakela pe Mato Samuel mabanga bazolapide kanenge o tukoloba. Bon, toyebi nous sommes des Bantous, toyebi que il y a beaucoup de mythes qui tournent tout autour de la mort. Quand nous sommes à Koufi, il y a d'autres développeurs de théorie et X né à l'origine, Y tout ça, Z tout ça. Mais au monde que la Bible c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui reprend que son nom soit glorifié. Nous aussi dans la famille maman na biso kapi, to batela nzambe na mitema. Papa Matou Samuel Azali Bokilo na bango Azab beau-frère. Je sais que et ça la passe il va perdre un être cher, va perdre les kona bango batikali na tout mais to batela nzambe na kati mitema surtout que bana bana kati. C'est déjà une grande famille maman de akei mais bana na batikali cela signifie que la famille continue. Ça ne sert à rien to fingani lelo, to se critiquer lelo, to lobani n'importe quoi et lobby encore à cause bana to komo kutana, ça ne sert à rien. Si réellement tous les chrétiens ba privilégier ba valeur chrétienne to battre la bonne décoana to battre la famille wana bazana kimia ndeko Matou Samuel Azali beau-frère na bango Azali gendre na bango Azali moto bango ba yibi très bien le quoi bana bazana quatre familles et continuer mais aussi seulement que to battre la kimia na mitema to sala de manière à ce que to kunda ndeko na biso bien voilà on a ko loba comme message et puis papa vina ko baksa elo moko likambo na vie et zo aka mutu omoni vie yango moko eko faire taire yo vie eko kangiso munoko sans que muta biso vanda timia la vie peut te faire taire sans que personne a ko biso que silence oyebi ezana verset mon na Bible j'aime ça mais non citant kaboy ba violer Dina azaki 13e fils ya Jacob na évité ceux qui na numéro bon na évité c'est à 40e pardon Dina azaki l'unique fille ya Jacob ba violé mais Bible zolo ba Jacob garda le silence moni papa moro ba violé moi na moi si mais moi lobezate vie ezana makambo susu okutani na ngoboye yo moko mukolo likambo sangi eloko oloba alors batu ba comprendre que ndenge suis l'autre ekozwa peyo ndenge suis frère Matou Samuel ekozwa peyo lelo tam suye ba ko bengi mtakisi mo ebite yo lobi ba traiter onani lelo tam suye ye ba ko bengi magicien mo ebite ba ko traiter onani lobi nzambe kande mutayebi yango wana swinde kona biso azwi likambo tokoza apprécier te ya lapide na Hollanda bato asali boye c'est un magicien misala ne bimi misala ne sali boye moi Naomi tcha na place na ye qu'est-ce qu'il sent et ça les passe na mutema ke ba o ya ye yango remarquer na kati ya na yango remarquer na vie surtout na corps na communauté chrétienne des araso muta jui so nzamba sungi mutu penda ko mozwa na vie na ye a changer maman milieu a changer maman communauté pourquoi parce que biso communauté chrétienne ou surtout biso batu mwindu soki ndeko na yo a jui tokoma maman ko suspecter que c'est ka koti balo c'est ka comme na magie mais toza bato to samela nzambe apambola biso mais to lingi pété nzambango je disais que moni ni comme na vie et ezwara mutu nyoso et qu'on a besoin de nous soutenir et non pas de nous détruire, de nous soupçonner, tout bando sala makambo déjà que bon, le coup les juillet, tout bandi ko bim sa mambo belando, le bomoni na corps de Christ, na communauté chrétienne, tout ça mélange mais à pambola. Mais une fois que muta jui, tout ça sous d'accord.
c'est qu'à côté ba magie, c'est qu'à côté ba loge. N'aimons pas na corps du Christ, tu es dit que vie chrétienne et sa vie à be prévu à vie à ba combat. Mais lorsque l'un de nous a eu problème, qu'on a vu ce comment c'est que Nzamba zana été, c'est que Nzamba tiki, c'est que amutaba magie. Nana ngwa c'est Nzamba na Bible a coûté un problème té. Ça té. Même Job c'était l'homme le plus intègre à l'époque naïe. Mais Bible so ba coûté na ba problème au sol lelo. Toko pese ba komonyos. Voilà, na sengi bato batela mitema. Vraiment tous c'est notre frère, a besoin de soutien na biso et puis na sengi na belle famille naïe, to batela toujours Nzamba na mitema. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu. To kotisko na élément mo fonata. On le bela hotel le lingi nini bandeko ba sala ki atika biso na mukilese ezaki le lingi nini zaga nini bazana bango na yebi bango mais omoni ko créer polémique ko créer banini Nzamba alakisa kinga groupe moko boye bo bazai ko comme ça poison babi mo nani ennemi ya motoza ya kati andako na ye ba Nzamba alakisa kinga groupe moko boye ba oba bazaki ko comme ça poison wana bazaki bato bazaki na entourage na ye mais bandeko wana bayeba ke bazotambola na makila ya loin de l'être na mutune parce que Bible lobi ala ke la mama be oya kokokisa makomi bakoza lokola Judas des problèmes ça na Nzamba alakisa kinga bango mais soki tolobi makambo susu eko créer ba makambo ebele eko créer ba problème ebele eza malamu te ezaka bano ya yemo ko azalaki na bango na gospel bayembi eza bayembi bayisinga bayembi ya gospel atoninga sikwa bili boso na ozomona nini l'homme de Dieu la maman moko après ce témoignage Nzamba talisaki na alemo loto na lola et par après batalisi susu ndeko ya tchelaki alemo loto ti poison qui pona ki akufa eza moyemi musicien chrétien par rapport selon ba révélation Nzamba talisi bona bo réaction na kozani papa bandi webele ba meka mpe ko benga biso ba meka mpe ko poser ba question nzokande ndeko oya bomaki alemo loto daka ke musicien moko chrétien muto tchelaki poison pona ki alemo loto akufa poison etamola ki tine gomi na mabona eblo moya bo et dans la deux questions moezana Pourquoi répondre plus bon, Babiloko et on détruit l'église. Biloko et empoisonnement. Maman oyo na ebi penalty. Na yo kikaba audio na ime et longa na ko ça Babiloko et on détruit l'église. Dans le cité verset mon Bible la mémoire de Christ est en bénédiction. Moni ezala Babylone sous bani ko lo bango na endroit ya mutu. C'est comme si on crachait les colopés à Moutouana. Nous savons qu'Alain Moloto, c'est quelqu'un qui a servi son Dieu. Et puis, Lélo, Tozo, Pessanda, mais merci parce qu'il est dans les repos du Père. Alain Moloto, c'est quelqu'un qui a servi son Dieu. Et puis, aujourd'hui, nous sommes convaincus et persuadés qu'il est dans les repos du Père. Mais, Babiloko, X Moutachagi poison, Y Moutachagi. D'ailleurs, ça contredit la Bible. Bible Zolobake, vous vivrez des breuvages mortels, mais ils ne vous feront rien. Mais ce qu'autant Yolobake, un ouin de Dialia qui poison à Koufi. Au moment où ils en ont au contraire. Et puis, Yami Baleza, au semé troublement à Kachamitema Yabatouana. Alain Moloto Abimi Sibana. Lelo tozana ba pasteur Tom ce que j'ai sali tozana ba groupe wana nyonso ba personnalité wana nyonso oh lelo ba ça la fierté ya musique chrétienne congolaise oh lelo ba ça la fierté ya corps de Christ mais ko zwali kamune tiboike na kutana ye moko ayi Nzamba tel singa ke mutachela ki poison comment Dieu au na Bible dit que vous vivrez des breuvages mortels et ça vient le côté mais ye moko ke c'est sûr que alia ki poison donc Nzambo ale moloto asala azanga pouvoir pona alongole na kata musicien chrétien mutati a commissaire poison na nzoto na papa babiloko wana ti tangu mutazolo ba déjà biloko abo tangu azolo ba ke eza bato bazaki tout autour na est-ce que ba consulter ba rapport médical parce que ceux qui poison izali il faut mettre traitant ba parce que Alain Moloto akufa suite ya un empoisonnement. Mais ce que tant biloko na nyonso ezate mutu moko la mukika. Les gens doivent comprendre que la justice aussi existe et que makamsu so ba teo devant la justice boye et ko kanga vina yo.
C'est parce que seulement que la loi ne table pas sur les choses abstraites. Il y a un se permettre n'importe quoi. Dieu m'a dit que Alain Molo, tu as coûté un Isaac empoisonnement. Est-ce qu'il va consulter rapport médical? Est-ce que le médecin traitant d'un lobby, est-ce que le médecin traitant d'un lobby que votre frère a été empoisonné? Non. Parce que si les poison il y a solo, il faut qu'il ne peut tout qui médecin. Médecin a perception que bon, ne qu'on a bien on a coupé réellement na poison. Parce que prophétie à solo, il faut confirmer réalité. Ce que vous avez une parole de connaissance à solo on il faut confirmer réalité. Donc on a hôpital to consulter médecin traitant le week-end. Voilà votre frère, Liwana Isaac dit empoisonnement ou bien quoi. Mais ce qu'ils ont bon côté. Au monde qui va bien quoi, ils ont des allégations grave. Et puis par rapport à l'église, il met confusion dans la mitema. Il y a un moment il est là l'église c'est comme méfiance. Ok, le pasteur il faut garder maïnaye, il faut simbelo koboé. Pasteur boisan a confiance à muto te okuna ana confiance à muto. Ok, tant que Christ a bien a désigné biso ba frère. Les frères sont des personnes qui sont ici d'un même père et d'une même mère. Donc baza bato ba bimina libota moko ba batamakila entre bango ya la méfiance te baza robika na kacha confiance wa. Est-ce que ba biloko o x achela ke poisson y et longo li confiance na kacha ba. Et conséquence na ngoza nini et fragiliser l'église. Lelo et commence au kété, il faut garder maïnao. O tala muninga mais o tali na miso bien te akobo mangate. Est-ce que akochela ngelo côté? Est-ce que akosala ngelo te diaba biloko. Et puis on a insisté sur la prophétie. La Bible nous parle de l'usage de la prophétie. Prophétie pour édifier, pour consoler, et puis pour rebâtir le peuple. Mais la prophétie a beau. Et puis ça a un argument à l'ennemi. Que bon église ou ana bâtir la batnini poison. Maintenant mouto a bon humanité. Tant que yo kabiloko. Non, moi je ne peux pas me convertir parce que vous-même tama kamnabini. Moi je crois que les gens il faut Batoupé a besoin d'encadrement. À cause de la prophète, à cause de la prophétesse, mais les gens ont besoin, il y a un encadrement spirituel. Tant aux juifs prophéties. Et puis merci Seigneur. Et ça, bilom sur la vie, et ça prophétie, mais au coup, gardons pour toi. Et c'est le monde à talisio au bon bien pour nous. Parce que tant à l'obi biloko, ça profite à qui? Et ça ni. Ok, quand on mutute, on interpeller mutute. Baka faut informer le corps de Christ que non, Alain Molo a été empoisonné par l'un des musiciens chrétiens. Non, la Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit et examinez les prophéties. Bible est en lobby que tu examines les prophéties parce que Dieu lui-même savait qu'il y a le kuta et vous allez bélir. Et pour nous, selon Nano Lani Mamo à Kossi. Bon, il y a pas un fondement biblique. Prophétie, il faut les en fondement biblique. Mais oui, mais la Bible dit quoi? Examiner. Ce qu'on ne peut pas examiner, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu reste oui et amen. Mais monsieur c'est dans la catégorie OK Paul Azoba qui expérience n'est dans nzambe mais ça pas blo monsieur Paul Amona OK ceux qui peut-être à lobby en boyer bantu moki bakoka ko ni mais ezali selon les écritures bon merci beaucoup. Expérience n'est dans nzambe. Non le problème qui est là c'est quoi? La Bible, il y a des choses que Dieu a voulu à ta disposition à biso. Et il y a aussi des choses que Dieu lui-même n'a pas voulu que à ta disposition à biso. Prophétie aliwa ya Molo tonnet que secret non ebimi que misère chrétien muta empoisonné qui nzambe il fallait pas révéler. Non mais nabi so nzambe a révélé la disposition na biso te yo kakasté so nzambe a révélé des prophéties na po ati absoni ate abisoni kasi même la Bible on les autres que non ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres mais dénoncez-les. Maman eko dénoncer misala o ekoti na kati ya corps de Christ ya mabe que poison ekoti. Bon oui il faut dénonciation na ezala mais et ça la mandeni boité non mais son talenti na TV habité batela ke poison selon que molimo nde nazonga non mais non Bible et lobi boy n'ajoutez pas foi à tout esprit et examiner les prophéties. Prophétie, examiner en haut. Prophétie, maintenant, si on tape sur prophétie, il faut examiner, on a espoir discernement. Et puis, Dieu nous a donné un cerveau. Ce que vous examinez prophétie à maman, mais vous avez déjà. Non, non, il y a un fondement biblique. Ah, il y a un fondement biblique. Bon, papa yoka na malembe. Prophétie oyo, ça n'a pas de fondement biblique. C'est que ça nzambe te. Oui. Oh. Mais tant Nathalie. Oui.
Yo ozandeko ya musicien yo aya ko tela le moloto pozo. Non, parce que moi j'honore les faits Alain Moloto. J'honore tout ce que cet homme de Dieu a accompli. Bandé moné na la nango na la mukara nango. Bandé moné na progresser. Que vous disiez? Et puis bah on crée nini entre la famille biologique ya Alain Moloto na bano nyos Alain Moloto atiki na héritage spirituel wana o atiki. Non mais papa ba se protéger neni yo ebisi bango ke ba to wana asena bango ba bachela ki poison wana. Kasi base la prime. Te kasi ba comme na méfiance wana. Moi te que méfiance wana et ça une division. Ba ça sous la considération te oui mais bon Jésus a na confiance dans ba disciple nyos tout. Mais oui. Oh. Mais Jésus a dit dans la Bible, c'est qu'il y avait d'autres disciples. Oh Jésus a banana calling. Bazaki 12 disciples, Jésus a dit 3. Ba matina ngoma papa. Au moment qui non, tant Bible. Non, tant Bible est logique. Jésus a zaki na 3 disciples, abano lingami et puis na 4 3 na zaki na moko. Cela ne signifie pas que Ezaki problème il y a dimension spirituelle. Problème il y a amour il y a dimension spirituelle. Il y a un autre temps dans la Bible on remarqué les restes des disciples là tout tel comme on a bon bien à œuvre. Donc ça dit dans 4 accords du Christ nous avons appelé ça ba toute dimension. Nous avons appelé ça ba makamsi bon amour on est amour tendance que Yesu a no kabola bango non. Mais ayeba ki selon ba don selon ba grâce je crois que parabole il y a talent et répondre biso. Monsieur soit PC 5, monsieur soit PC 3, monsieur soit PC 9. Qui a banana kolinga na ba o. Yango na lobi ezali par rapport à dimension. Il y a un abeille par rapport à la dimension spirituelle. Alingaki bango nyonso ndenge moko te. Non, kolinga bango nyonso ndenge moko te c'est faux. Faux. Bible écoute zolo baké, nzambe écoute bazolo baké, nin. Côté ya Esaü na Jacob. Dieu a aimé Jacob mais il a haï Esaü. Wana Esaü et comme problème il y a pas traduction. Ba traduire ça bien tes place wana. Place amour wana za place à préférence. Dieu ne peut pas haïr. Comme on a sous qu'on a bando bazolo landa biso. Ba o ba ebike Alain Moloto akufa na poison. Pono akufa na poison te. Non, pour na côté ya frère Patrice oya loba liboso ya caméra na émission moto ça na Kazarema yé pa boya que Alain Moloto akufa na poison tatika comme on dit OK na côté ya frère Patrice. Non bon pour nanga et loko ko attester nga liwa ya fait Alain Moloto et ça ka rapport médical. Ko sango et pendant que Alain Moloto a été empoisonné ça na papa toi na Kinshasa nous sommes des Kinois ville na biso isikila na ba et vivra na ba rumeur qui les a boyé to vivra les gens vivent par des rumeurs likambo ko za na gauche bimi na droite ko za boyimwe. Maintenant si ça n'a pensé wana il y a par rapport il y a prophétie au moins tant on peut sa prophétie il faut retenir compte à ma camion prophétie je pour construire prophétie je pour édifier prophétie je pour et sang sabbat et quoi appelle et quoi la taper caractère mot il y a châtiment mais au moins habite dans les principal pour nini et sang sabbat mais tant yo au web sabbat tout que papa les molo ya ba yembi na eka wana papa au semenine vraiment et puis tant au créer babilo quoi na veuve azar veuve ya papa na soalé azana atika bana atika sko bana wana vis-à-vis ba papa na bango wana ba pasteur Atom c'est ba pasteur Henri papa ba nyos tu wana collège wana nyos ba o nyos ba travail wana bana ba ko mutala bango ke ba papa o yo bango de ba chela papa na biso pour ce que ça n'a pas de sens na message au PC to comment na suka ya émission na biso si je même les années pour na libota ya nzambe. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bon, avant tout, il y a un programme moko. Le programme moko, il y a jeûne et prière chaque mardi. C'est un programme que le Seigneur nous a donné. Alors, il y a un so au jeûne nabiso. Motunyo so au yo ebike année et si la robienté. Moutinyo so ebi ko zara na makamuro comme na vino chaque fin de l'année. Et puis moutinyo so ebi que année et bande la robienté, et ça programme nzambe apesa ebiso. Et ça programme jeûne prière to endogène de 0h à 18h. Mais ngana bana to bandoza likolo ya ngomba. Alors moutinyo so ozana besoin à jeûner na biso abano bien abso de lundi. Asi so que papa ngana o jeûner pour na likambo otindi ba sujet de prière na yo, biso to ozana ngomba mardi. Mardi to banozana ngomba banda tongoti 18h. To bondeli o nyos tout oyebi ke année si la bientôt oyebi année et bandela ko bientôt to comme na fin de l'année et puis nena profiter pour na sabatu ke omoni to se laisser na kata ba distraction te année et comme aussi là
tokomi na besoin to tala nzamba bande na biso nini akomo ke succès na biso nini yangwana Dieu nous a donné ces programmes. Alors thème na biso ezali tire mon âme de sa prison. Bimisa eli monanga na kacha prison. Yom tu bakanga ko que chaque fin de l'année okutana likamoko okutana réalité moko. Je crois que fin de l'année oyo nzamba nga bimiso na kacha prison. Mais thème na biso lelo nga to parler sur détruire les alliances maléfiques. OK. Comment on peut les détruire? Bon, na olinga soki oko permettre ba umoni na mukanda ya Ésaïe chapitre 30 le verset 1 je crois sur batanya nzamba zoloba malheur aux enfants rebelles qui prennent des engagements qui font des alliances sans ma volonté. Ba famille to botami na ngo ba famille na biso batu mwindu oyo to bimi na ba réalité belé. To bimi na kata makambo belé oh lelo et ça là que beaucoup de gens soka vanda talivine à comprendre qu'est-ce qui arrive dans sa vie. Mutum so comprendre makamni comme na kata mariage nae. Mutum so comprendre makamni et comme na kata ba affaire mutum susu même azana mais azwe baté na ba relation ni aoki nango wapi et na kata ba prière Dieu nous a aidé ya faire comprendre biso que makambo belé to okuta nango source nango ezaba alliance maléfique donc c'est lié oui wano zo ba na ba païen to na ba chrétien au moins bon réalité spirituelle tant to parler réalité spirituelle possible non ba nzambe ya ba nzambe ezé preuve te que nzambe azo lekisa bango Satan a cause na pouvoir sur ba vie na bango bon et lorsqu'on a collé ba place ya nani est-ce que bi kana batebele ba osambela lelo ko sambela wana ka eza sur le plan spirituel pour na eza le roi désobéissance nande aza mutu motam su famille na bango basala ba pacte na monde à ténèbres que bango ba ko sambela il faut ba se retrouver na kata ba loge parce que yesi koyo akomo sambela mais yemo ko chama ba te que nenga komo sambela a désobéir place moko et que le quoi désobéir ba esprit wana et comme ko oppresser vinaï siko solution na ngwesani il faut que ba prière à mutu ezala à la hauteur pour akwe sabiloko wana parce que so prière wana et comité na ko peso exemple mon Pierre yesu abisi Pierre marche Pierre amoni yesu likola mai Pierre abisi yesu abi kolosio ezayo ordonné ngape na sanini na tambola Seigneur apesi ordre mais tant tambola sali première pas deuxième pas bilobi tant va se rendre compte à komozinda dans un certain moment ça qui à la hauteur donc ezaba tusunde a osambela neza désobéissance est-ce que désobéissance wana pour monde de ténèbres et opérera dans les vides Satan opérera dans les vides monde de ténèbres et opérera na ba droit yango moni yesu alobi le prince de ce monde vient mais il n'a rien à moi Satan a soit linga touché via mutoluka ba droit na yango moni ça ko chaque fois na oloba makambo beaucoup plus na tala bana na nzambe ba chrétien mais bana na nzambe ba chrétien ba on baza déjà sauvé non au moni ko comprendre ko confondre sauver na délivrance té parce que so da sauver donc nzambe a sauvé abikisio mais aboko délivrer yo non ko boya wana comme lo msusu nzamba sauver yo abikisi yo mais si ko muto nzamba sauver ko tia na kata ndako non il faut pas que soin na eti soin na ya mwa ndé délivrance ba landele siko parce que muto wana avant comme mwana nzamba ngina mwana satana eza muto so exemple asimba bakisi côté banganga asimba bakisi peut-être pour ayemba bien peut-être pour mi balinga kae peut-être pour akomana mbongo parce que muto bongo tanga komi sauver ya mi yesu lokola kolopé mobix on ne peut pas dire que le quoi ka ya mi ceci non il faut ba yebse mon papa l'alliance à nos salariés il faut ayano ezaba tout soutien le a détenir ba pentacle atikane donc a bon motema mais azana ba formule magique au à garder la carte na et ba comment na ko samela mabe mobo asala ba conséquences comment olanda merci beaucoup et oyebi pensez moi et linga merci Seigneur oyebi tant Jacob abimi na ndako la bande babi Rachel abimena ba terrafin mais est-ce que bi ke ba terrafin e bomi sai ba terrafin ya Jacob wana ba terrafin ya Laban wana et bomi ça moi si au Jacob a banolingami pourquoi parce que tant ba kena ba terrafin na ba terrafin wana Laban a landi bango ti azui bango pourquoi azui bango parce que bazana eloko na ye na spiritualité sozana eloko Satan sozana eloko Satan na kata nzoto no Holanda eloko Satan yani ba alliance au tamsu ba para ba sala na kombo na ezala mutu musu papa na bango azaki mtaba loge
maman na bango azaki mutaba magie famille na bango famille mo contrôler na sorcellerie na magie na coutume na tout ça et que so muta ko mosamba il faut kata biloko wana soit kati biloko wana te e bana ko oppresser vinaye yango mona mutu mususu so avandi ba me ngala ko tinganga te papa zaki na mbongo ebele papa zaki na ba camarades lelo na ko ko s'en sortir ni na musala ni na mariage au kota libala oh ekufi au sala oh ekufi ça même na ba musu moi c'est ça ba avortement mais il se pose des questions ba avortement et utabi mais tam sub alliance à makila et salama déjà bazwa makila na bango ba sacrifier yango moni ko po mutu azala sauver na délivrance il y a deux choses différentes et puis derrière délivrance c'est ça base à délivrance c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce mutu a besoin de délivrance, il faut animer la Yesu. Et tant mutu a kotisko animer le jusqu'au il faut baba nous saler service wana ya thérapie spirituelle wana. Baba nous landela ba est-ce que yo eloni eheli kana kacha vino. Parce que so ezaki bongote nde engeza la question muka bongoli motema vina mba mo ibongi makamni no so esimbi mais toko ba ndo tambola ngana yo. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont de sérieux problèmes. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont des... Oui, et c'est il faut toujours expliquer makambo. Et c'est là, il faut rompre l'alliance maléfique. Il y a un senga na batu. Yom to ebika nesi ya ko bienté ko manquer biso na service oté. Et c'est là que mutu ko balandele na service moko spirituel pour te rompre l'alliance maléfique. Parce que moi je dis ceci. Papa Alvin, ba famille to botami nango. Ba milliers to koleli. Les lots eza pour beaucoup, il y a des échecs, il y a des déceptions, il y a des belés dans la vie. Et ça, il y a des belés, à côté de Simba qui cité. Mais ma kambo basa na kombo. Est-ce que il y a une alliance soit partie à kombo? Papé si mutundoi. Oh non, yo nous allons te pêcher au combat X, te pêcher au combat Y. Parce que tant que tu pêcher au combat Moutou, peuple de Dieu, tant que tu combat tata, moi si papa Koulou, tu as maman qui a yaya, tu pêcher toi à Noko. Yeba que tu pêcher au combat, mais tu esprit mobimba Moutou, tu n'es pas au Katina. Yango mona tant on bakouté na Jacob à se préoccuper de l'eau à l'ébosso na Congo. Jacob coûté surtout nos ongles à banda Abraham. Au moment que l'eau à l'ébosso na se préoccuper na Congo parce que les noms portent un esprit. Et ça va te bénir, on a des complications, les aïetés, mais comment va pécher wana? Tout ça, na alliance, monsieur Salama na sexe. Mon bali moko to moi si mo okunda connaître na vie, lelo ba alliance ne ekota na kacha vie na. Ah bon? Oui. Donc yango moni ba te belé et alliance monsieur Pezali na OK rapidement mais je peux dire va comprendre que j'ai beaucoup à dire et ça pe na alliance monsieur ba misa les ya maloba. Papa moi maloba o. Nyama ba kanga ke na maseki. Mais mutu bazwa ke na maloba. Maloba ozomo les autres détruire via ba te belé. Na cause exemple mo simple mais et kanga ba via ba. Et ça ba na basi mususu. Ayebisa mobali mo alobi yoso boyinga na ba lisuti. Yoso boyinga na ebite vina nga isuka api. Et lelo ayebite ke maloba o aloba wana. Yango nesko Elia vina. Parce que la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ayebite ke maloba ki aneza ba alliance momba Elia vina. Omona. Et l'alliance soit côté. Et puis quand Dieu vient à nous, Nzamba sa la alliance musutin, il nous parle. Nzamba sora ya sa la alliance na liloba. Il te parle, tu es mon serviteur, il va que vino ezalabwe. Même moi quand Dieu met à Paris, tant Nzamba abimele ngai. Apesinga na poni yo oselanga. Apesinga basi na ministère na. Apesinga ta otambola boy o kende boy. Alors, n'a fait comprendre le peuple de Dieu par rapport à sujet au Isaac, il faut mutunyo so oibakole kana service ya prière à délivrance. Pour Nzamba bimso na ba alliance à famille. Et ça bilom so ba alliance wana ekuité. So ba alliance wana e a brisé te. Yango mona vie ezo tourno e ka place moko. Yango mona makamno e tourno e ka place moko. Bible elobini. Et bitango Abraham apesa ki dit mais pas Melchisedek. Dit moi na pesa ki wana ezalaki apesa ka dim te mais ezalaki apesa la pe ba ne pe dim. Donc ce qu'il a fait est porté pe na compte abano mais wana aboti nante. Mais la Bible solo batanga kutana Melchisedek apesa ki dim ezaki eloko ezaki apesa ki on peut prendre compte abano. Voilà un peu penser dans zaki on a évité ce qui likamsusu yako bakse ça. So tant on beti les sonnettes que et dans la alliance mususo bimana mobali mo par rapport rapport sexuel éthique au confesser ma bango au prier au sala nini pour la cause à délivrer. Donc pour ceux qui osent ça le rapport il y a des comment comme mobile mo bimana
Et ça base peut bloquer du pamboli non. Oui, et ça base que ko bloquer bénédiction mais ko bloquer finalement bébélé parce que c'est que ces alliés moyen canon moko très efficace au diable a pénétrer via facilement. Et ça va nous na lo barabaza ba agent ba représentant spécial ya monde internet ba excuser bato satana atinda bango wana bit na bango ezaka pour ba détruire ba vie à bato. Et puis ba supporter parce que nous prêchons la parole de Dieu. Il y a même des esprits au batambola uniquement mibali to ba sinzamba cha bango wana pour ba détruire ka ba organe génital à bato. So il moi nzoto no baby. Donc moi sinon surtout abimana mobani. Oui, moi sinon et ça na bato. Oh non so abimana mobala constata que à comment mona ba manifestation la plupart parce que tout ça ba délivrance wana to. Na kuté na ba délivrance wana to. Na kuté na ba délivrance même mona mutu abisabi papa na comprendre tena comme impuissant. Moi si mso mona aza mwana muke mais akoma frigide. Et so landi bien au comprendre que tant au bando pénétrer dans quatre service après comprendre que faut que problème mo faut étika la. Oui, akutana kana mutu moko oui, ya misama be nde mutu wana a détruire. Yango tant on a terre na yebisa batke mobali nyonso pe moi sinon mon frère ma sœur ba sanctionner nzoto te. Ko landa no plaisir te. Mais plaisir à 5 to 10 minutes ko détruire vino mbimba. Yango mona lelo o ebate et loroni na ko sala benzo kande za muto yo onime ko kutana na nde a détruire vino. OK. Voilà. Parce que par rapport ya elo lobi pour que non ce qui sa question na papa. Oui. Mibalo bande bakuta nango parce là na bango bakusha na bango batika toujours semence mabe ko bekisa vie na bango. Parce que question na ngeza boy. Parce que à propos ya Sarah. Oui. Sarah o ya zala mwasi ya Abraham. Oui. Bible tika ko le belongo te. Na ko poser question. Oui tout non. Bible zo lo bake. Sarah bakutani na Pharaon. Pharaon a louli Sarah mwasi Abraham. Oui. Vous comprenez? Mais l'Éternel, lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens n'ont quitté la Genèse 12, 14. Pharaon, les grands de Pharaon, la vue aussi est l'inventeur à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham récit des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel, frappant des grands pleurs, Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, femme d'Abraham. Ce qu'on quitte sous nacé, au moment que Sarah n'est pas Abimelech. Je demande quand Sarah Babimélié, mais Nzambe ya Lola, à moins que Abimelech, tant à comprendre que Sarah, c'est moi c'est Abraham, Abangi Kostima Sarah, Nzambe a frappé et Bakei. Mais côté Pharaon, Nzambe a frappé Pharaon, c'est que l'accès que Pharaon Abimaki Sarah. Mais ça là, il y a Pharaon, il y a ma bête, quand on a Sarah, c'est pour que fait que promesse n'est bonne à vous. Parce que Sarah a 5 répétances dans la Bible. Moi, infidélité peut être dans la Sarah. Est-ce que vous êtes d'accord avec Pharaon Abimaki na Sarah? Il y a un Nzambe à frapper. C'est ce que nous dit la Bible. Abimelech Abimaki na Sarah, Nzambe a épargné. Les Cambo Bible et lobby, na wanga na moponi. Bible lobby, Pharaon lobby aussi l'esprit pour ma femme. Mais il faut à ce que tu as joué le quoi moi sinon. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu l'avait frappé, non? Mais c'est ce que dit la Bible. Non, on a le Cambo. Non, il faut mais minimum ma bête, il y a non, question minimum non, question minimum ma bête, mais question il faut y désastre au Yak en Égypte. Pour passer même moi ça parce que esprit est bando ta moi ça mais il frappe pas parce que yo zo ba que délivrance ya ba sur ba bimana ba miba batika ba ba semence ko semence ya mabeni Pharaon tika na Sarah parce que Pharaon na kalabadai makabaki si ba magie. Oui. Est-ce qu'au cas place ou ana sikoyo yango moni sikoyo na il faut monter tenasi ça passe yango moni kasna si ça na tika no théâtre
tala moni problème zaboué il faut qu'on comprenne le degré de spiritualité parce que Abraham azaki na spiritualité mo élevé par rapport à nani pharaon voilà il faut qu'on admettre malgré que na niveau spiritualité Abraham azaki na spiritualité élevée yango mona tango pharaon azu moi si naé spiritualité Abraham est frappé on a versé dans les écritures mais c'est ça justement oui parce yango te Abraham azaki na niveau spirituel élevé que pharaon yango on remarqué que tango asimbi moi si naé avec un fidèle nan à part Abraham non il faut toi na société ni ba société ya époque wana ba société à époque wana ezaki ba société mo ezaki très caractérisé donc ceux qui roi ezaki bando bako comprendre que Sarah avec un fidèle période wana ezaki période ya monarchie non Sarah n'était pas infidèle mais kola la déjà na mobali mo société mais Abraham alobi ngo très bien non abineto okende ba osepela no pona beauté bako bomo pona ngai alors ceux qui to komi place loba ke ngana zanani ndeko na yo okolimbisa na yo. Non, la Bible dit ceci, divorce et consommation. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Depuis la 6e ambiance à l'émission Nabiso, Bonzambe na Bonzambe lo les offres apôtre Basile ana sepene makase aloba bien de la part du Seigneur. Papa na tike le temps o exalté bandeko to une personne na sukato des annoncer émission Nabiso. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, tika nzambe na lola apambola biso nazo sambela et puis tozo kota na kacha service na sa prédication. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, j'ai béni ces moments. Tika mutunyo sur occasion, opportunité. Ya Olanda biso pendant ces quelques minutes. Oaza maladie abika, oaza na problème à soi solution, oaza ni kimia à soi kimia. Nzamba touché pas bistevino, biskan sur place oaza na kombo esu. Amen. Bandeko pendant quelques minutes qui m'est réservé ici, nazo toujours parler sur la destruction des alliances maléfiques. Mon frère, ma sœur, avant Nabanda, je crois notre sa programme wana, toujours toi na programme moko ya jeûne et prière chaque mardi. Wana États-Unis, wana Europe, wana Afrique, wana Océanie, oza partout tu as des problèmes. Yo mtebi kané si la kobienté. Yo mtebi que chaque fin de l'année za makamwe comme ananda kuna. Yo que chaque fin d'année ils ont la pression moko. Yo que chaque fin d'année muta kufa na famille na bino. Je crois que programme nzamba péché en pona. Alors ceux qui au jeûne na biso, benga biso de chaque lundi benga bi papa, ngape na okota programme ya jeûne wana. To peso ba sujet de prière terme na biso ali tire mon âme de sa prison. Yo mtebi que année et bande la kobienté programme za kona. Mais yo mtebi que année si la kobienté et qu'il y a des manifestations et ça manakata ndako na via bana yo. Je crois que année oyo, je crois que programme za pono chaque mardi émission to salango tout ça lango lelo eza le 20 lelo je crois eza jeudi tout ça lango jeudi nous sommes les 23 ou bien les 24 nde to sali émission donc na habité nzamba permettre au talango na date ni yeba que to bandi dia programme na biso ya chaque mardi to bandiango ya chaque mardi tout ça l'émission je crois tout ça dernière semaine il y a mois d'octobre 2019 alors na habité quand est-ce que au joie au kotalo ou alors so talango comprendre que tout ça en plein service en plein jeûne et prière il y a chaque mardi biso toza na ngomba benga biso toi na plus 243 89 69 16 721 alors tous autant le passage moko na mukanda il y a Ésaïe chapitre 30 le verset 1 j'ai lu au nom de Jésus Ésaïe pardon Ésaïe toujours un livre Ésaïe oui Ésaïe chapitre 30 à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. La Bible dit malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Bandeko, et là on a battu sur Soto Lobela Awa Ezali détruire les alliances maléfiques. Bien aimé dans le Seigneur, monde à ténèbres et agissant dans les vies. Mokila molili et agissa pamba te makambo zokuta nango na vie makambo omona na vie bana ba okufa misale zokufa yo mama mariage esimba te osala ba fausse couche osala ba avortement makambo okuta nango o maîtriser même santé no bien te elo yo wana ba sala ki opération mais munganga bisu fo ba sala ba opération mususu et so landeli makambo na bende na lobake monde des ténèbres et agissa dans les vies monde des ténèbres et agissa sur base des droits qu'on appelle des droits légaux. Satan attend à opérer dans via moto, à opérer par rapport à ba alliance, par rapport à ba pacte, ils ont enfoui dans quatre moto.
tam su yo ko mona ke ozabi okotanga ngate mais oyebite nini ba parents ba sala tam su yo mona ke o bien okotanda kwa ngate mo ebite mo bali obo vivana kufa nini sala tam su yo ko mona ko bien mais oyebite moi si obando tambo nini sala nango na répéter pour na olobate monde de ténèbres agissant dans les vités monde de ténèbres agissant à partir à ba droit moraux légaux nango na yesu abi le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Mon frère, ma chère, alliance ni ya famille, oh, et réclamer vino lelo. Alliance ni ya maloba, oh, lelo, et bloqué vino. Alliance ni ya sexe au sala, oh, lelo, et détruit vino. Mukanda Esaïe Bible et l'obini. Et l'obi, malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Tant que Bible et Zoloba Awa qui font des alliances sans ma volonté, cela veut tout simplement dire Nzambe Azolo Bilato Azo parler sur alliance démoniaque, alliance maléfique parce qu'on parle qui descend de l'Égypte. Oh, tant on va parler sur l'Égypte dans la Bible, tout le représentation, tout influence maléfique. Alors, autant la vie nous bien constater au kutana makambo na vie oyebo définir en côté oyebo pesa ngo pe asangster lelo komaka mtobela bila comme tu as un problème les loso éthique maladie oh et kena oh les loso éthique basali opération et simbité basali bo yona ba komono basu munganga komono basu il faut ba opérer yo oh babiloko wana nde ekene yo mo constater que eke bien te et nanzela mateya oh nzamba za besoin akangola vie na okoye baté na niveau famille eloni basala tala lelo okomi na 40e mariage ozwa mobali o ndebo kabwana o comprendre ozwa mwasi o ndebo kabwana o comprendre na oti ko sala service moko mwana mwasi moko ko pesa nga rapport to bani ko sambela betani ko sala service na kena famille na ye na kena famille ya mobali ba bisinga ba bi papa moi biso nde to vanda to ane na réclamation à famille bande ko na biso ba papa le na biso mutabala zate ngo ndeko na biso pa mobali mutabala zate belle famille nde baza ko yebisa semeki na bango mwasi ba ngo ndeko na biso na na problème en réclamation à famille biso mo bande ko na basi biso mutabala zate et puis bande ko na mibali ba grand frère ne ba sel ba divorce ba 8 fois tam soupe e ko za pekana bokola bien bokoli na ba mbongo mais boyebite uta wapi tamso e ko za la situation na yo obando lia bien obando vivre bien mais ta lelo okomo sopa makila okomo mona ba manifestation mo o lelo so ba bi o expliquer o ko expliquer bien te ndeko ba famille to botami nango ba famille a batu mundi oyo yango na ebisa batu chaque fois na bi monde de ténèbres éthique la mutu apparence mais éthique la apparence et bio réalité mon frère ma sœur au benga biso na plus 243 89 69 16 721 na habité alliance ni ça na vie na bino alliance liboso poto ke rapide za alliance makila bande ko ba famille to botami non tant ba alliance makila to lo be la famille ba famille to bimeli ba famille na biso batu mwindo ya na ba réalité belé ba famille ba famille na biso batu mwindo na ba complication belé nde o mona mutu suso voyager mais olota koko na bino mo bokabwana ne kala mazonga kana ba ndoto azonga liboso musala ayaka osani ne o mona mutu su malgré on se déplacer mais olota ka toilette na bino toilette na botika ngo kala mais olota ka yango cela signifie quoi il y avait des réalités spirituelles na kata toilette wana il y avait des manifestations diaboliques nabi maman moi kene ko foutre la place moko tant comme na kata lupango wana ba bisi babi biso to sala ka toilette na po mais amoni toilette kuna mais toilette wana babi bisi babi na toilette wana mutakoma kuna te toilette wana basukola ngo te basala ke lo te tikala ka bongo bandeko mama na lobité ngalo kwa na koti na lupango il faut na ke bongisa tango ke na toilette na douche wana abongisa bandeko amona place liboko yuta te mutu moko gifla mbata akoya kawo ba famille to bimeli nango nde ba alliance makila e uti wana okoko comprendre te tamsio mo ota vino okota ndako nganga te osimba kisite mais o comprendre makambo e uta wapi o comprendre ba phénomène na omona na kacha bana e uta wapi o comprendre ba phénomène na omona na kacha mwasi nga e uta wapi o comprendre ba phénomène na ko mona na koti ndako nganga te na simbi kisite e uta wapi et soko landi bien omona ke ba famille na biso yango wana bien aimé wana besoin de délivrance wana besoin nzamba kangolo na ba réalité wana besoin nzamba bimiso na kata la phénomène toi na fin de l'année déjà oh je crois bien toi na dernière semaine il y a mois d'octobre oh et que dans quelques jours to kota de novembre année banda qui est-ce que ici le lokabou et si on a même réalité et si on a même problème wana tozolo belasi détruire les alliances maléfiques alliance ni basa na famille na bino tam sou famille na no basa alliance ke mutako botati
tam sou famille namno basala alliance ke mutako balate tam sou famille namno basala alliance ke mutako bongate yango remarquer même place à musala ce comme il faut ba baksa mbong soka yo o faire partie d'une équipe éco baksa maté yango même dans recrutement soka kombo no zawana bon ça recrutement na toka ko ba clôturer au commune en retard alliance ni basala na famille tam sou basala alliance mutako bimsa mutute yango remarquer comme na ba problème très sérieux tant aux agino na mbongo te walagi non normal walagi na vie mo paisible mais depuis nzamba ko mo sungo comme mutaba malade comme mutaba problème comme mutaba estomac mutaba tension oye baté utapi tam sou loi ya famille zo ba ke mutako ozo tena kacha famille Joshua lobaki abi maudit soit celui qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho donc ezaki déjà alliance na habita alliance ni basa na famille tam sou famille na no baloba awa mutako botate mutako misa mutute yango mona yo lokwa au voyage misu na bango se koma epanao lelo olota tata mwasi lelo olota mama kulutu lelo musale baby lelo libale baby lelo makam e baby lelo o comprendre et makamane ole sukano e komona na tina bana omona bana boza maile te o comprendre mais bana qu'est-ce qui se passe zo ande ça ba alliance à ba famille bande ko ba famille to bota minango y en a besoin il y a hauteur à prière. Il y en a besoin de dimension à prière. Na te abatuboy ko saboter délivrance noté pour na abi soi-disant pasteur moko. Ko saboter délivrance à vie noté pour na abi soi-disant pasteur moko to prophète noto mo pour baby ça qui pour sa bizarre ko bibo ngana lukano délivrance tété et ça notre temps nzamba ko binso na réalité wana o euta na famille tension na o euta na famille l'estomac na famille wana maladie héréditaire wana nzamba ko binso na tam sou famille na mena alliance mo salama bondo be la belaka ba alliance musu peto wana ngoto wana alliance par le sexe bande connaître ça ba tout chaque fois no bali nyonso pe moi sinyoso azam to ko sanctionner nzoto te remarquez bien au monde qui babilo ko commence notre manifestation et commence so landi bien au monde qui ça mutu mo bo vivre na ye tam se ko za mutu mo boy au monde qui ka bon o ezaka mwana mwasi mo mbali moko na liaka ba mbongo ne me yatikeli o semence et ça peut alliance et ko ba no détruire vino lelo et ko ba no détruire pe ba makamna tout ça na ba alliance pe par le sexe wana o ezalaka mutu yo o yebité parce que tant moi c'est mbali ba 500 autres makila et sangana et puis quand na kacha makila na pe to za pe na ba alliance ya ba incision ozana mon frère ma sœur oyo kanga bokata na makila boliana makila na ndiko mwasi bo pasola na ba nzoto boingana to boya na tengana to tika koza jamais c'est prêt est-ce que ba kata iloko wana yango ko mona lelo tamso obosana mais ça mobali osoko ya tiku yake mobali okuna so ya tiku yake mobali okuna so ya tiku yake okolo ba peut-être famille mais tamso yo mopoza à la base yo mopoza à la hauteur tamso yo mopo ko no sala ba pacte na mutu moko yango komo kozo ba tor lelo mon frère ma sœur tant on a délivrance ekoti tant on a délivrance nzambe ce que komi tant nzamba kangola vino landa penda vino bien alliance ni salama réalité ni salama et ça ba tout tango botama ki ba dédié que parce que ozala no boyo ça no le côté mais on tango botama ki papa to mama to ba koko ya famille ba so ki ba dédié ko na cette tramo ba bi mwana o surtout ba na mapasa surtout so ozali pasa ozolanda ozali pasa mon frère ma sœur surtout bana mapasa ndi bazaka na makambo mingo wana banzungu mapasa wana basana ba mapasa wana basimba te ba mapasa ba emela bango batebele ba eba te ba biloko wana ezara déjà en quelque sorte ko dédié moi na ba divinité mo familial pe ba biloko wana causer ba to rebelle lelo tamso oyo kanga me bokata na makila na mo mbali moto na jeune fille moko bo melango to boya na teto to kino kabona te za ba alliance makila to ça pe na ba alliance musu parler non ba pesa o nga na ndo ya papa o nga na ndo ya mutu boy na osuka na ngande na zabwe parce que bobi ke média c'est le temps na okata mais mon frère ma sœur nanu komi trop tard te nzamba nga kangolo na ba alliance wana o elia o ezo pexo zo mbo o ezo pexo zo musala bien o ezo pexo o sala makamba bien et komi tanzambe akangolo na kata makamba je crois que na sisi bobi ke média c'est le temps mais comme vous le constatez on a beaucoup à dire na sambela pona yom to malade nena sambela pona yom to na problème nena sambela pona yom to la na mbeto hôpital siko yom to zo porte to la audio o na obonde la pona yo kando tala ma boko na ngana nzamba o visiter o pe a toucher vino Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob tika na nzela enseignement o tika na nzela ya prédication o mutu nyonso akangami na alliance à famille na briser alliance à malédiction alliance à condamnation o ba péché comment Noï et comment compliquer vino et comment compliquer musala et comment compliquer makamna yo
nazo rompre l'alliance au nom de Jésus-Christ et na bondeli nzamba fungola vino na pamboli matériellement na pamboli financièrement na pamboli spirituellement na fungoli santé no pe makamno nyonso na kombo estolobi amen tika nzambe apambola biso ko bossa na programme te na pesi na papa Alvin merci na pesi réalisateur na biso merci pe bat nyonso yo nzamba cha ba na mitema po ba soutenir biso to le kanaba émission boy tika nzamba lola a pambola bino to bossa nité programme na biso ya chaque mardi benga biso na plus 243 89 69 16 721 plus 243 89 69 16 721. Que mon Dieu vous bénisse. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende, moninga tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Maria si akenda misa mungolo tala tango ebebi papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te.
liwa bangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka motambongo te yokaka pe mobola mawa te liwa etangwa yaka amemaka moto nyonso tango ekoleka lengela bomoi na yo epana yawe tango ekomema lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekoleka moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekomema tango ekotika moto te lengela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomo moninga tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokealela mpona tango eza koleka le temps passe. Alvin et Béa tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe.